mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite bote na bino bandeko balandi ya Vufamu télévision na bisika nyonso ibozwami bino bayebozali kolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo tobebongo na libanda na yango bisika nyonso bozali totondi bino penza botondi ya solo bomo mesano tulubaka ete na kati ya émission iye mokolo lelo ekoyaka okati mabota na bino na tina ya kolimbolelaka bino manaka na biso bayindo lolenge yango ekotambolaka kolela bongo calendrier na biso africain oyo ezali bongo bokoko na biso bayindo esengi toyeba ete mokolo lelo kati na manaka na biso bayindo tozali bongo mokolo mwa nkando mwa zomi na mibale na sanza ya minei na bopemi ya misato mobu monkama na tuku misato na mibale kaka leleko ya mvulantete ezali bongo première saison na kati ya calendrier na biso africain soki tobalisi yango na manaka bapaya mokolo mwa ezali bongo lundi le 28 décembre 2020 esengi toyeba nini tope bongo mokolo ya lelo ya lundi le 28 décembre nini yango oyo elekaki to nini yango esengi toyeba le 28 décembre 2001 kuna na eteni ya République du Congo précisément la capitale ya Brazzaville ezali esika oyo basilaki boko condamné feu président Pascal Lissouba par contumace ni koloba nini bakondamnaki ye mpona kozanga koyanola na mbela oyo basilaki kobengisa ye devant tribunal absence na ye wana nde babengi yango contumace nde basilaki kokondamne ye omokolo mwa lelo ya le 28 décembre 2001 wana ezalaki bongo kolela bongo ba événement du jour na biso oyo tomelaki bino kolela bongo émission na biso mokolo mwa lelo sika wa boyebi ete tolekaka te soki totombeli te bambotama elamu na baebanson oyo babotami bongo mokolo mwa lelo na boyike totombeli banso bambotama elamu bisika bozali kimia mfumu kimbangu ekokobakisela bino likolo ebele na kati ya bomoi na bino na ntina ete bokokisa mai oyo bosilaki koya na yango na kati ya mokili matondo mingi penza bandeko balandi nde yango na biso na bino pokabwana mokolo mwa lelo bomo mesano tolengelaki lisusu mpona bino mwa video tika ete bolanda yango na bokebi biso na bino tokokutana na nsima na yango moko te abosani ete na période oyo tozali ya fin ya décembre nanu na bango bandimelaka mai wana soki aleki le 25 décembre azongisi matondo na nzambe kasi aza nanu kobanga eske nakokoma le 1er janvier po ayebi ete ezeleko moko risque ya liwe ezalaka makasi ndenge balobaka esika lipamboli aliyelaka lipeyaka kobundisa makasi certainement lokola ata mosusu yesu ayaki akumba mapamboli nde satan yaka mpe kokombattre makasi yango tomonaka ata mosusu makambo wana matondo mingi bokoyebisa ngai moto awuti veye kosambela asambeli butu mobimba alali te azozonga ndako bato tie na motuka kufi seke satan leki nzambe na bokasi ntango tozolobela esika lipamboli ezali satan koya koambraye satan akozwa bapagano bapaye ndenge balobaka siko boni satan akomi kozwa bana ya nzambe lelo ndenge toza boye le 25 décembre totambola na bopito totambola na bisika nyonso tokende ata kotelema na baporte ya bamorde totala soki bibembe lelo ekokota te soki bato bakokufa te bayo bakokufa wana eza baete oyo basambelaki mpe nzambe bayo mpe basambelaka nzambe na banzi ndeko mopanzi sango bokoloba na biso te ete bayo bakufaka na bileko oyo mingi eza bayo basambelaka te mingi eza bayo mpe basambelaka bakristo bokokamwa mpe sere moko amipesa makasi na nzambe frère moko amipesa ata mosu alalaka mpe na église me komi na bileko ya kufi matondo mingi bandeko balandi ya solo biso na bino touti koyoka mpe kolanda mposa ezalaka ete epai na biso eloko esengi tosala ezali kozwa mateya na bango kotia yango na kati ya misala po ete kosunga biso mpona bomoi na biso kasi soki tokoyoka kaka ekoti awa ebimi awa lokola basusu bakolobaka ekozalaka biso mpena pasi mpe mawa mpona bomoi na biso ya mokolo na mokolo yango na beseni koloba ntango nyonso ete botikalaka ntango nyonso branche na chaîne ya Vufamu télévision mpona nzela na yango nde ekotangisa ekolakisa bino ebele ya makambo oyo tozangi koyeba kimia mfumu kimbangu ekoba lisusu koyingela okati ya mabota na bino
totoni bino penza botondi bino banso ba bopesa ki biso ngonga pe tanga kolanda émission ye mokolo malelo pe liso totoni botondi na équipe technique mobimba ya Vuvwa mu télévision ba kosunga biso tango nyonso poto komela bino penza kitoko na kati ya bandako na bino kimi ya mfumu kimbangu eko ba liso ko yingelo kati ya mabota na bino pona biso na bino tokutani bongo na mbala ya sima kando elangu na kumafumu Utamokile kelama, isali mami buhe bele, olelo ye banite.